grand frère donc oyo mikanda na ye église ezalaka mikanda oyo mwasi oyo nabotani mwana nde mutu aza mokonzi église yango mwasa mukuna mwasa mukuna te akomi mwasa mukuna te nalobi mongo te akoki azalaka nde mwasa mukuna yo zamana mukuna wa mukuna wa pasa mukuna te sisa comme on est mon bimba on a été quel pasteur bon on a la combo Pascal vous parlez de Pascal je parle de ACK bref d'accord voilà le bazalaka makangu ne moko boye moi ça peut faire dépression arrêt oyo apesaka nga dépression mais pas beaucoup parce que le bon pour na ye apesaka nga dépression ne mwasi wana apesaka dépression pour ni donc ndana kokanga ye na ekobo nakanga ye bambala ebele bakombe de fois ebele na banani nde na bandaki kolinga te bana bayeba azo tricher bandaka la ko tricher nga bandaka la ko pesanga punition bana pe ba kolinga ngote ozwa 2 ans ozwa bena 2 ans osimbedi pour y bakazo tricher c'était bandende 2 ans na lobi 2 ans pour passer à rapporter 2 ans comment que puissant yango za ko boya okomaki babo komaki impuissant yango za ko boya balobi nakomaki impuissant te ezalaki nini ka expliquer biso 2 ans osimbaka mwasi na ndoto te siko bozala bota so te bozalaki na rapport sexuel te c'était comment tant qu'un homme de 10 c'est normal aussi tokota na ligne kuto te c'est tout expliquer bato babana na tuna mituna c'est moi bato nde ba installer que c'est ba mona ko sala dépression comment ko loba na balabala te wana pona ko loba na balabala eza lokolo vandi na molonga ni na yo nde mama na yo molonga ni na no yo nde mwasi na yo yende bokosala nevi oleka papa abotu yo oleka pe mama abotu yo do vanda na ye so ngana mandoko zwa 2 ans na zoloba 2 ans zolanda te que 2 ans c'est on brasa ka eto simbaka ko simbate c'est que azane ça bozola la mbet mo mago simba mbet moko atuyo oyebi ba combien de biloko ya mibali ngana zwa na vinanga wana moso baraki oto yaka to fana yo moto zoloba masolo ya mwasi moko kasaba ke mwasa ko balaki ete yaki yaka to fana palo bando bongo ke combien ya biloko na zwa combien de un autre pasteur comment souvent ça pasteur mususu azalaka na mwasa pasteur ok nde abota na ye 5 bana et puis na Kinshasa abota su 3 bana ana bana 9 to linga mwasa bana 9 na bana mwasi ya bana 8 okomi na yo 9 linga moko na komi na bana yo moko za na bana et puis na omoni ke bato ba comprendre que mes choses a provoqué par bato abenga kindeyo la baningi ba créer des problèmes entre nga na mama mwana te bazo créer ba problème te za makambo ya kana réseaux sociaux yo moko za na bana combien pasteur terminateur ngana za na bana 4 so tama na ya liboso na yoka na nani pasteur moko mega moko c'est belé neti nani bala tellement belé ba mena cigarette te ok bible zo ebisa biso ebele oyo zotatola nde bakoya na kombo na ye ba hypocrite c'est le chrétien vous êtes des hypocrites ozomona na bible lobi yo zoloba ebele ya sens tamso olinga ocha mutu moko boye ayebana nano te ana succès te ayebana te boye zaka besoin za succès na msosa ya nzambe na bongo so na bongo yeso ana succès yeso ana succès yeso ana succès YouTube te yeso ana succès par rapport à la parole yo beta succès à Bible ya succès à YouTube c'est différent avec notre Jésus-Christ. Et lui, je fais hier YouTube karaté. Wapi. Même na mino kwa bat.
vrai amour eza ya ko aimer plutôt mon appel à soutenir. Alors on a bengi bana Paris nyonso. On a bengi bana Paris nyonso le 14 décembre. Donc on a invité. Il y a Félix Oisé quoi. Le peut bango qui to ko kasango malamu na yebi to le meilleur salon na kati ya scène de la kasango malamu. Zela Malembe Pasteur Terminator. Malembe to ke molo le meilleur salon na kati. Yo le kati émission. Kati na mtena. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagnée de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à Paris ainsi que dans l'espace Schengen, ceci vous concerne. Le ministère à la puissance du nom de Jésus-Christ Paris organise 3 journées de gloire et de visitation divine avec l'évangéliste international Jean-Oscar Tizé-Là, dont voici les dates. Vendredi 13 décembre de 18h à 20h, samedi 14 décembre de 17h à 19h, dimanche 15 décembre de 13h à 16h. Et pour clôturer en gloire et en grâce l'année 2024, une méga veillée de la traversée est prévue pour ce 31 décembre 2024 de 22h à 5h du matin. Toutes ces dates porteront sur un seul thème, je ne mourrai pas, je vivrai. Alors, rendons-nous sur 2 boulevard de la Muette à Garguès-les-Gonesse, itinéraire RERT, prendre le bus 31 en direction de Cora et descendre à la station Pierre de Coubertin. L'église est à 2 minutes de la station. Pour tout contact, composez le 0033 605 700 903, le 0033 664 077 847. L'équipe de presse du ministère de la puissance du nom de Jésus-Christ, Paris. Non, je ne mourrai pas, je vivrai avec l'évangéliste international Jean-Oscar Tizé-Là. Alors, si ton Dieu est mort, essaye-le bien. Boye Malamuna Milagros. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Canabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis.
avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Les devants nous appellent chaque jour de venir devant vous pour présenter votre émission Levé de parler de Gloria Olangi, la méga star celui-là, presque anglaise, une américaine, père de Congo. Je vous aime tellement trop. Aimez, partagez, vous ne serez jamais dessus sur votre émission. Image Prod, toujours ensemble pour qu'on ensemble. Merci à tous les vôtres. Vous aime Bolinganga. Moi, je vous aime. On est là, la maman des garçons. Joyeux anniversaire à toi, Aristote Beauté. Là, tu le sais quelque part. Un an de plus. Ça se fête. Un an de plus, tu mets la champagne à whisky. Fêtez ma lame, consommons avec plaisir. Aristote Beauté. Là, merci à toi. Exaucé billet vert. Merci à toi, Exaucé billet vert. Tous Kabola, billet vert, pour ça, bien. Merci à toi, lui, c'est le code Monzala. Il me suit en direct de la RDC. Lui, c'est Yawili Moucheni. Notre vie est toujours ensemble. Nambo Kanayo, Vegoté mascotte Azakoun, ingénieur de banque, l'homme idéal. Merci à toi, Vegoté, Nazoé Bakado. Namone Bakado, Tindaki, Mana, Roselare, Laura Moutou, Yana Toyo, Kanaki, mon vieux respect à toi, des bons séjours au Congo. Mamé Miline Zembatus, Pepe Mbetolo, merci à toi. Là, je suis Nambo Kabavé, Goté mascotte na London. Na mitu à côté na sa matin en Robima, Iroganga, parce que qu'est-ce que Bakena Mbonda Batou n'a raté, l'eau c'est qui? On se laisse, ange adorable, grand maître, parmi le maître restera maître. Choisis ma tata, je te salue. Là, tu ne suis quelque part. Merci à mon vieux. La taille avantageuse. Il y a Jojongonda, Iman, la taille avantageuse. Respect à toi, pas la Kevin, Natangonda. Agence Zaramoko, il y a sûr, il y a confiance. Rick Marcado, 31 Victoria 57. Lui, c'est désolé, mon agence privée. Respect à toi, mon vieux. Respect à toi, mon agence. Respect à toi, désolé. Ah, désolé. Chose à la razala, kaka. Ordi 20e, tu manques que de choses, on a 4 à ma belle. Paris 20e, Simbela Biso, Paris, la Maboko, Ordi 20e, respect à toi. Na robot, ça a raté, lui, appelle Sarah Bilamba, Papa Sarah Makampo, Azamuta Bilamba. Lui, c'est ça, la date, na du titre. Je te sais là, tu nous suis. Fallait pour pas déjà des retours. Ici, à Paris, l'artiste Fallait pour passer matin, déjà, élève, na kata ma belle. Allez-y, le Warrior, bientôt pour Lille, Marseille, pour Allemagne, Hollande, vous serez jamais de ça avec de plusieurs chansons éternité. Il y a plein de chansons, Mbokani, Marlène, on va consommer. Dieu merci Mbokani. Bon, on l'a vu, je te sais, nous sommes dans la Belgique. Donc, préparez-vous avec l'artiste Fally Ipupa et Fanjo du Cap La Merveille, l'homme de plusieurs chansons avec succès et respect à toi. Et le 22 décembre, Bobo Sanakate na Katia. Il y a Bella, Belgique, na Madeleine, nous avons qui Papa Wemba. Vive la musique de Papa Wemba, tu consommer ensemble, tu avons Pembe Nabiso, tu avons Jolie Noir, tu avons Biscuit des écoles, tu avons Yemoko, Pati, qu'on a côté ici, récupéré Nazuela et à noter, vous ne serez jamais déçus. Nous sommes déjà là, une émission spéciale, on les reçoit, on va en parler, on va décortiquer ensemble. Si grâce à elle avec moi pour faire plaisir à Yagi Basket, l'homme de deux continents, Chango Basket, RC Basket, Fire Basket, et Gloria Lang reçoit pour vous, Pasteur Terminator. Ah, l'homme de Dieu Terminator. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, la charmante. Nette Yves Saint-Laurent. La charmante, bonsoir. Boni. Naza bien. Nangolanza. Nangolanza, mais la charmante. Il faut en aller tout au bêta, au tchara, et l'homme. Non, li tutu wana etikalanga cicatrice lembo. Et où t'as ouais petit Oya Josara Embara. Oye salingai etikali lembo. Na motema pe na nzoto. Na kobosa. Le grand terme à quartier na makala na komina makala. Donc azo sakana na yepe à l'époque to zaiba na mikinga na yi. Ya azo sakana na ye azu kantini na azo tombola na nzela azo balancer ne kantini boy. Grand terrain na quartier. Grand terrain. Comment grand terrain? Ya landu na makala. Ya na masa na ngamorobo ogi. Ogi moi na papa sotosio. Donc azasko mukonzi major na auditorat militaire. Ya Kinshasa. Mokonzi na pesi mbote ogi. Donc là sozali na pesi mbote. Na auditorat militaire mokonzi monene. Siko ya na ye azo balusa ne kantini nde tango balusa ki a komi côté nanga ya zena sentiment mususu. Sentiment ni.
il y a cantine. J'ai sali Petit Fali aussi, c'est mon petit. Tout solo là bien. On sali Petit Fali. Pour yolobi diki. Yembi diki. On a salué. Oyebi ke epesi tanga baloli kanvoye betinga izalasu yango. E beteranga. E panzinga. Sko mama ayebana na quartier. Mama Maria. Ayebana mutambongo. Batu bangi ya kusakana te mwana na yeba beti yeli bende boye akwela bango nanga auti lola kweli bango lola e bona masolo kala ya ba 3000 ans passés ba 5000 ans passés ba 7000 ans wana Mama Maria wana Mama Maria d'accord non wana ba 7000 ans passés ba 6000 ans passés donc longue date mais yesuko ayaka ke epa ya ba ser wana ba yalandu alobi obeti ndinga mwana boyi pona ni po ozona bekota nazoka pena voilà na lela makasi ne mama muto salaka nyonso sololi na bango akangsaka pe bango te asalaka bango pe mabete alobi soki apesi munde ya nando conseil soki olingi tambola mbala nsima kobalusaka kantini bongo te d'accord po ezalaka buya kantini bato bayebi kantini baali ya mabende oyo bakoko na biso babande kosala kantini ali bende nde betanga. Voilà, merci beaucoup à Papi Kaembe le boss Boni Sangoya Blanchard Kabanga là je suis quelque part Banalion je vous aime Blanchard Kabanga Papi Kaembe respect à vous pasteur Temnatonga aujourd'hui comment vous savez expliquer on a li dodo tia on dit beta tatou non et li dodo non li dodo oyebi lidodo oyo eza lidodo moko nga moko nakendaka kochesango eza tatouage ochaka mponi donc nachaka mpona nini na banda kolinga elongi na nga ezala lokola koko satonge koko satonge nani satonge bia eza lokola ko yango yo bete loko beta wana poto na gisha sana do beta wa makala to na wapi nakini oui yo sai combien na poto na ya banda 1999 depuis 1990 1999 99 ça fait 25 ans en poto wow. OK ozaka basema ochaka choko bona mona bafuto le roi ozaka ni ochaka acide ozaka comme jaune mon comme Michael Jackson je pas compris bo inda bopani na comment komona ba danger ou ipesaka na bato choko choko ipesaka omona cancer des peaux donc vous menazala na mo chocolat moko normal mais nazo soigner ngo plutôt que nazala choko après lobby et betinga ba cancer mutu mususu ko taleboye ne longueur mona yemo kwa pere miyebi po salaye azana moi ba tache de peau moni azana ba couleur moko na bona ye e ko la que ça na yemo koke aza susuma na mute na peau beaucoup na niveau pa ko la choko chaka ni zana pa la zazu tenovat tinga na mando pa ko la nga mundele mutadirija biso pakola ni ale papo comme jeune bon mundele tenovat mundele donc no ça la tenovat quoi ozo ça va mélange wana no ça va mélange tenovat na carolite yango komara jaune ya makasi bon ça jaune ya makasi wana banini bani 2007 na ba lox na ba 2008 na ba lox donc pasteur Terminator on a la mission à l'époque pour nazaka monsieur YouTube ngande mutu donc premier pasteur à deka na YouTube wana na mboka nini na Paris premier pasteur à YouTube yo premier pasteur à deka na YouTube premier pasteur au moins ça qui m'a ezarayo
Oh, moi ça qui m'a. Moi ça se sundo là. Oh, moi si y a papa, il y a grand frère na papa na lingro mingi na bendo solo appel solo banka. Pour papa mo kuna za anka. Omoni aboya na kana moi sinai. Baboya ni ba divorcer et puis moi ça kena y pas ça de ça la vie na ye. Papa mo kuna anka. Donc na pesu mbote papa mo kuna bisika ozali grand frère. Donc oyo mikanda na ye église ezalaka mikanda oyo mwasi oyo na botane mwana nde mutu aza mokonzi église yango. Maman samukuna. Hein? Maman samukuna. Te akomi mwasa mukuna te na lobi bongo te. Akoki azala kande. Mwasa mukuna. Mwasa mukuna. Yo zamana mukuna wa. Hein? Mukuna wa. Pas ça mukuna. Si ça comme on est mon bimba, n'était quel pasteur? Et bon on a nanda kombo. Pascal, vous parlez de Pascal. Je parle de ACK, bref. D'accord. Voilà. Loba zalaka makangu ne moko boye. Moi ça peut ça dépression arrêt. Oh ya pesaranga dépression. Mais pas beaucoup mais c'est le bon moment pour naï. Pesaranga dépression ne motion na. Ça va dépression pour ni. Donc ngana kokangaye na ekobo. Na kangaye bambale belé. Ba combien de fois? Ebele. Na banane. Nde na banda ko lingate bana bayeba. Azo tricher banda kala. Banda ko tricher nga banda kala ko pesanga punition bana pe ba ko linga ngote. Rejoint 2 ans. Rejoint 2 ans au Simbédé. Pour y bakazo tricher c'était 2 ans na lobi 2 ans. Pour passer à rapporter. 2 ans. Au comment que puissant ya ngwaza ko boya. Au comment qui? Babe au comment que impuissant ya ngwaza ko boya. Ah bah lobi na comment qui impuissant. Té. Ezaki ni ka expliquer biso 2 ans. Aussi, moi, c'est dans d'autres côtés, vous avez sauté, vous avez un rapport sexuel, c'était comment? Tant qu'un homme de 10, c'est normal aussi. Toko t'en ligne couteau te. C'est tout expliqué bateau, on a tout nommé tout na oh. C'est moi qui. Ah, bateau ne pas installé que. Oh, bah c'est Monaco, ça la dépression. Comment ko loba na balabala. Ah, te wana pona ko loba na balabala. Eza lokolo vandi na molonga ni na yonde mama na yo. Molonga ni na no yonde mwasi na yo. Yende bokosala nevi koleka papa botuyo koleka pe mama botuyo. Do vanda na yi. So ngana mandoko zwa 2 ans na zoloba 2 ans. Zolanda te que 2 ans c'est. On brasaka eto simbara. Ko simbate. C'est qu'à azane ça. Bozola la mbet mo mago simba. Mbet moko. Ça qui base ça qui ni que ça ba. Bon, ça vie privée. Bon comme na réseaux sociaux ndeni faisait vie privée. Et comment qui na réseaux sociaux ndenge nini? Pas biso ngana yebango grâce derrière la caméra yebango ya jojongo nda yebango ba pasteur musuba yebango ya wuli mushena yebango papika emba yebango ba Blanchard Kabanga avec côté mascotte ba yete concurrence c'était tout ba réalité ba makambo ya pasteur terminateur pourtant comme ya biloba bana balabala au saki dépression ba benga so au komara liboma ti muto liboma abetaka papa wemba fu mwa bilele Gimambrema, papa, moutali boma betaka formete. Gimambrema, moutali boma betaka formete. Gimambrema, atambolaka mutaka, atambolaka mutaka. Papa wimba fumwa bilili, mwana vana papa wimba. Nazana problème te na mama pe to na biso na problème te akenda ko sala vie na ye akoma na mibali na ye mobali to mibali amo saki ndumba mo pona ba yebi te mobali pona ba yebi ye ngana lobi mibali to koma ndumba
ngate mutu na parce que bato yo mutu lobi yako non yo bi yako mandumba so déjà lobi te na prononcer mon na te so ba vérifier obi akoma na mibali na lobi azalaka mwasi ya mukuna lelo akoma na lobi te azalaka na lobi nazana preuve te là c'est ba bimele là nazana preuve te mais comme un jour Mimi Tubola à l'acception preuve à bombi vidéo toye komona les grands baobab tomber nde toye ko comprendre que mokili monde surprise yes oui mokili ezaka monde surprise baningo komisa bandeko tamso mona banina comment ça Mimi Tubola moi c'est Mimi Tubola moi c'est nan oh ya yo sko bete so za Mimi Tubola te yo mutu zotanga nga ba kombo ya bato yo ndo zotanga nga ba kombo ya bato ngana yeli bango te na yeli ni mwasi oyo ngana ucho passer ne vie bo tne bana combien ngana zo ngana solo ma Félix Oazé quoi so comme ma soeur Félix Oazé quoi donc on a besoin comme Terminator non nana pesa kombo ya parce que vous êtes un pasteur tout le monde a un pasteur soit bombé babongoli mutema atama na Bible tout le monde que Jacob kombo cha qui kombo ya criminel mutu mabe mais tant abundi na ange abi atobukinga mopandi na oskoto faut pambola ngai apambola ka changer ke identité alongoli criminel alongoli ke moyibi a commissaire Israël a changé la vie de Jacob en Israël. Mais yo kombo na baboto zara nani ba moko Terminator, ça base de quoi tu deviens pasteur Terminator? O terminer banani. Donc kombo na Terminator eza kombo oyo bandeko bamona ba baza ba mateya nanga ezwaka mutu nyonso. Ezwaka tout individu ezwaka mutu nyonso oyo avivaka na mokili ya Nzambe. Mate yango te yango. Na te yaka wapi? Kote ya bate ekoki kote équipé bisika te. D'accord. Oko kote ya mutu moko. Mais bovandine na chambre mwasi na yo. Ozote yaka raye. Soki pe eza mwasi mutu azote yo mobali malgré ça n'est pas certain. Ate yo pe mobali malgré oza pasteur. Kaso beti solo ke mwasi na yo ko des amotos za kote ya bonzambe ma se retrouver na mibali ndongo lobia. Kote ke bonzambe kote na lobi oyo ngana monaka. D'accord. Hein? Oyo ngana vivre. C'est moi qui a vécu. Na moni belle fidélité moko. Oyo zo mona pena ke moi ça ko tuno par exemple. A tunyo oyebi ba combien de biloko ya mibali nga na zwa na vina nga wana moso balaki oto ya rato fana yo moto zolo ba masolo ya mwasi moko kasaba ke moso ngo balaki ete ya ki ya rato fana pa lo bando bongo ke combien de biloko na zwa combien de sexe o nga na zwa na nzoto nanga c'est que vous avez kindeni ya rato fa côté libalo ça Mario te nazali Mario te selon selon yo selon nga nazali Mario kitakinda kwa nani ndaku ezalaki ngande na uchi kosala musala na Peugeot tozo sala musala na ndeko na nga moko boye Papi Kanyama aza soliste abeta na Viva la Musica abeta la pe ba Weranson que je salue le roi de la forêt abeta pe na bandeko ebele na mokilese ndesuko bango bako mona parce que Terminator ndenga sale la masolo na ye aza soutien na biso photo soutenir ye pe bazo soutenir nga donc nazana posa ndako te on expliquer ce comment ndako comment on bossa na bossa ba ba comprendre ce que ça na dépression pour on bossa na bossa on ça na pécho zimbo on doit kinda ko wana nazwaki so ndako wana oyo nazwaki toke na ye na SOS Habitat na ba fiche de paye na nga po ya bandaka kosala te à l'époque. D'accord. Abanda kosala te. Nde na kotisi ba fiche de paye na nga ezwi ndako wana. Tant ozwi ndako na signature mère alekeli nga boule. Yenda ki signé.
ya nango ba bien matériel nga pe nazo exiger nanga ngote D'accord. na pour ça nango ta Mais on dirait pas pasteur. les cas nango comme nazana ndako nanga o nzamba pesi ngapi Au vanda suna babala ba bongola na babalabala. olobi Comment roula na babalabala, comment souffrir à un moment, c'est vrai. oh babe tele mino masolo ndenge na ye gloire zotimbisanga Mais na so le tout na transport on dirait problème est ça hein oui, ba bongola na babalabala au na sukola. ko kolala na babalabala Au sukola le souté, biloko bon. Le sukoli. la se vandone o kitendie la se na balabala pour nani Parce que pour ba bengo na ndako, moi ça boko bilo libanda. moi c'est bon qu'il a bilamba et les cas ça fait 1 an et 6 mois 8 mois mais comment pas nanga ba série bona mona ko ya kuma ko lobaloba moko c'est que ba série on a la dépression c'est ça te wana yazo fofile azongela nga lokola mobali parce que nga très important j'ai hébergé mes enfants que elle a vous avez combien de enfants avec elle vous avez eu combien de grands-enfants une seule enfant seulement une seule enfant un garçon une fille d'accord et avec un autre pasteur comment souvent ça pasteur monsieur azalaka na mwasa pasteur ok nde abota na ye 5 bana oh et puis na Kinshasa abota sous 3 bana ana bana 9 to linga mwasa bana 9 na bana mwasi ya bana 8 okomi na yo 9 linga moko na komi na bana yo moko za na bana et puis na au monde que ba doit comprendre que monsieur a provoqué par bateau ba benga kindeyo la baningi ba créer des problèmes entre nga na mama mwana te bazo créer ba problème te za makambo ya kana réseaux sociaux yo moko za na bana combien pasteur terminateur nga na za na bana 4 toi ye 8 na boti na ye et sali 5 bana 5 plus 8 Bozana na bana le roi 13. Là tu sais le roi 13 bana. Qu'on a zo bénéficier yé bana tu basa na poto. Bana na ye te nyoso bana poto te 3 bana kin et puis 5 bana kin. 5 baza a 6 baza a. 3 bana kin 5 6 baza. 3 baza kumna et puis 6 a. To so juste bon l'autre bana baza Kinshasa. Oh so na sana mbongo oh na tindela nga na tindaka pa ba mama. Nga na tindaka pa ba ndeko na yi. Vous comprenez? Natindi pas ya Elena. Maman Elena. Voilà, pasteur terminal. Nani Yalo. Voilà, pasteur terminateur. Voilà, pasteur terminateur. On dit pas pasteur. Problème tena moi si. Ba pasteur bozana na problème. Asa moi si nanti de lobby. Te asa moi si nanga lisusu te. To solo laka kaka pona mwana. D'accord. To solo na biso kaka pona mwana. Voilà, pasteur terminateur. Pasteur terminateur. On dit ba pasteur ming bozana ba poma boling. Bo tout na nzambe ba choiter parce que beaucoup ko vivre trop de rien pas problème. Montagne soit un problème à lever. 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 Même la Bible hein. Et David est un problème à lever. A souffrir na molengo David. Attends moi ça iri. Yem ta zo to bi ba boto la pas bi ba boto la rabino nzere bi bozo rabas na minoka ko ma ba raison mon nzere David nda zoaka mama ya roi Salomon David est roi Salomon ye ba zoye moi cité ba zoye te vina bango nyonso eza konite ngana tambola selon la Bible te do Bible moke oyo ba beti na landi de tambola selon côté mususu okomona ba beta na bango lisolongo te na Bible loko ya nani loko la électricité tala pa fa basket électricité yango Bible le bate luka électricité ba loba ke aloba lumière ezala bon lumière d'électricité soleil c'est électricité mais leki o et leki oyo po yango eza naturel de Dieu yo moto ko le soleil mais on préfère ce qui est naturel
Voilà, moi je sais, je préfère ce qui est. Mais pourquoi tu dis que la Bible est le parce que la lumière est naturelle? Oui. Oui. Ah, Bible et yebi makamunu. Mais Bible c'est que Salomon dans 700 femmes. 7000 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Moi t'es prêtre le Kabi va passer à l'élo. Après t'as collé Kabiso? Nous t'as 1700 marines, 300 macans. Il en a combien de jours? 365 jours. Pas de manabassignon sur la face à combien d'années? Face à la une année, Fab m'a combien de bassi? Face à la une année, Fab m'a combien de bassi? Pour na abimana. Parce qu'une année à 365 jours. Mais on a 700 mariés. Allez, une année déjà. Ah, allez, une année. On a 300 mariés. Parce qu'on a ma pouille à l'île Batika Lang. Parce que yo peut que tu as moi comme moi ça qui était pas les arcs ma pouille à préférer ma demande. Parce que raisonner nga ko to moko na ko. Mais na préféré via Salomon parce que bazo craquer Salomon que yo. Babando craquer Salomon likonda, lekinga na likonda roi. Mukonzi. D'accord. Azal rola mobutu. D'accord. Akonza mboka. OK. Akonza mboka mobimba. D'accord. Voilà, vieux Joseph, Saint Joseph, Papa Neden Junior. Mais yo zaram ça mais pourquoi tu parles pas de la Bible? Oui, à Favoisé quoi, Kofi, featuring. Mais pourquoi tu n'as jamais dit qu'on a featuring na Thomas le Kofi, le ministère chrétien parce que tu es un pasteur. Oh, mais quand tu parles featuring na le Kofi, biso tout ça la featuring na le Kofi. Yo quand ma obeta masomi quand dirait mon client. Non, ngana ça la featuring na le Kofi. Oui, manze moni. Frère Blaise Manzambi en 2000, si je me souviens, 2002, 2003, 2004, frère Blaise Manzambi, après avoir reçu frère Mbouta Kamoka, que je salue. Frère Mbouta, on a peu son beauté. Alinga, minga, balinga, alinga, je fais mes émissions. Non, tant que frère Mbouta, aïe. Et puis, à Jules Lisusu, tant que celle-ci m'a sur la frère Mbouta, à Kenda Oja Thomas Lokofe. Tout ça, l'année featuring na Zénith de Paris. Ils ont un concert à l'année. Concert, bah, ici, Thomas Lokofe. Na frère Blaise Manzambi. Mais, à Tikali, Thomas Lobi, comme Ngam, tu n'appelles ça qu'il y a un musicien, à Betana Bango. Je lui ai donné les artistes, les bassistes, les solistes, les accompagnateurs, les musiciens. Comme on a un ami qui est Tongo, le rôle à Doudou Bass, toujours Bass. Le rôle à Migloire Senti. Le rôle à Ya Vincent. Le rôle à Nathalie. Le rôle à Maïs. Le rôle à Bello Bongoendi. Les qui a bon wendi. Musicien orchestre à l'époque bazala qui belé. Le rôle la maman passer Henriette Amondele. Na soukelia bazala qui est belé. Voilà, y a un peu ça ratement le Kofi. Mais ça qui est orchestre à Bettina yepé ba concert. Mais après y a qui au marché nan ndenge ki ba musicien mususu comment qui na sentiment ya ko zalaka pe na ye po senga répertoire na ye de côté en orchestre nanga. Donc je lui avais vraiment donné tout mon cœur. Yo yemba en orchestre. Vous avez l'orchestre comment on? Na beta na Extra Congo. Extra Congo, orchestre Nzambe comment on Extra Congo. Oui, orchestre Nzambe, tout vient de Dieu. Orchestre Nzambe. Est-ce que vraiment vous avez la bonne Nzambe na katina? Parce que c'est comme si mon a la aventure. Oyaka jamais na verset, oyaka kaka boye lobi na suka. Nga verset ko ton soki na lobi na sala la verset. Verset nga na ko sala batu na ponati ki sa batu lo yenge belé et kozala yaba oyo ba. Yo moko milano diamba yo moko langwa ba kwiti yo mona ngate. Te lelo mela cigarette na monaki. Cigarette, je fume. Quand je fume la cigarette. C'est biblique. Oh, mais qui a dit que les arbres soient et les arbres ont fait? Ce n'est-il pas Dieu? Nem arbre, vous avez pas fait.
Et na ba fait wona yango mundela so kausa e azoni ka ngona ba molinette yango fo benda yango commission mbebo oyo commission mbebo et ça la ba cigarette oyo commission mbebo le problème commission mbebo ba mama pasero na ba papa pasero ba belango baza ebele ko dekanga ba meladiamba to cigarette na ba diamba na ba cigarette ba mama pasero ebele ba melaka diamba na ba cigarette ba papa pasero ebele ba melaka diamba na cigarette olango ape masanga nous amela beta whisky makasi na ba 8-6 En tout cas, ngana moni leki nanga wana je te parle en vérité. Nazomona ozano gloria o ngana yebagite. Nazomona une gloria utilisée. Ozomona ngana zomona gloria. Ngana zomona gloria langi o ngana yebite. Ba tisena pour solo mabe. Ba utiliser neti selo yo ba selo bango. Ba kan sa soni tiki tobe bana. Selo bango wana. Basé belé. Le rôle là. Bazali belé. Molongo molani. Bazozela. Fatih. Le rôle m'a pensé boye Yahweh. Et bon et Yahweh ndesani. C'est la Bible. Zanze manzambe yo manzambe ba kofini o tamiko en plus o ici on concerne wazé quoi. Ah nana concerne wazé quoi. Na bokile mbasuti. Te azongi bien. Azongi bien. Toto solo avant-hier to solo laki. Aïbisinga, Pasteur Terminator n'a pas su permission pour un concert le 14 décembre. N'a évité ce qui réalisateur à sa professionnel comme mais c'est la image à oser quoi. C'est bon tiens oui le bakara. Imaginez. Donc oser quoi à Robeta le 14. Le 14 décembre, on quoi Robeta. Ngana oke osani. On a écouté la musique congolaise. D'accord. Tant que pasteur. Et kumba mokilio mubimba. Nous avons mindele baso ko interpréter Papa Rochero. D'accord. Mais vous savez quoi ça je de Jéhovah beta la musique qui va bien ya mokili. Te baloba kayemba fimbo chicotte. Yokuna Baïmbara pesara nasi ba yo kunoza mutabonzambe mais comment okende quand c'est ce que tu as poussé que les kana on de bopuyana no de nilesi yoka olobi nini bopuyana mam de ça le bani ba vérité bon ma condamner pamba et so yo nga na condamner na bi bokoma bo je pas non tu as mélangé ça dit mélange nga na condamner de nilesi hein de nilesi ma masala bato ba ebara ekala baibele pende ngususu ope bakoma komona ndenga koma soko bato bakoma komona ndenga koma balobaka soko tuni bango bato pende babanda kolanda Pasteur Terminator nga na zak banda kala balobaka donile sa kota na boule na yo alanda yo yende alandanga alanda oni na mamusala ka na lobika ka oyo asala ka kala oyo asala ka kala kala menaka masanga na miso abatu te. Yozo mena na miso abatu. Ngana mana omela na miso abatu. Nini susu. Masanga nini susu. Kala. Ngana manda ko pamela hypocrisie. Eba pasteur. Eba chrétien. Ye petangwa ye. Na idéologie ye ndenge nzambe bazotambusa ipoko loba ne pe bon. Nzambe mtotambuse bon. Nzambe mtotambuse? Oui, nzambe atambusa denilesi. D'accord, yo pe nzambe mtotambuse ko. Oui, nzambe mtotambuse na sala mutu mabete. Ide nanga tena sala mutu mabe, ide nanga na boma mutu te. Ide nanga za na vanda kimia na bandeko nanga, toza kimia, tozolia, tozomela, nzamba zwa lokumu. D'accord. Timukolo kufe kokunda yo, po pasteur moko ayebi nzamba zate. Binotu te baza. Ko yeba nzambe na nini? Quand t'expliquais, biso, t'es pasteur de Tokabu dans la voix de Diabondal, je te salue mon papa. Quoi banzambe Nicole Bani? Pasteur mon côté na mokili, et si abenga mandimi na ye, alakisi ba nzambe yeyo. Oh. Azalate. Matia bino basani na etongo na nzambe à travers binote. Oh. Songa na omona yo nzambe na koloba posa créature na ye. Créer l'homme à son image. Et à sa ressemblance. Oui.
mais yo zanzambe te ngai attention amutako komona nzambe te le présent mais toko mona été muto na nzambe na mokila a revivre te to bien Moïse kuta amonaki amonaki moto imambo salamaki to bien to biso mona nzambe à travers to boko sara so ba nzambe il est là pas boko sana biso bon yo mona nzambe siko yo moko ba mona nzambe na yo expliquer parce que ba mona non nzambe parce que ba pasteur non somo ki ba mona nzambe mais vous parlez de nzambe vous parlez de quel nzambe c'est ça le problème c'est ngani na tuni vous parlez de quel nzambe kasi yo rappelle siko naza même en accord avec toi pour nous relever ngape na mituna même question tout na ngani siko to parler na nzambe ni yusko te rapso nzambe ni non. Tu viens de parler d'un truc très important. Tengana ebi nzambo ngana sambelaka. Yo sambela nzambe ni. Le tout puissant mokolo mokilo yo. Alors le bana biso ke nazala avant votre grand-père Abraham. Je suis avant Abraham. Je suis hier aujourd'hui éternellement. Oh ya pesa rama Abraham kutuke na beti Abraham iburananu na Adam. Beti na Adam. Voilà. Adam de koloma solo. Voilà. Abraham. Mais pourquoi on a fait ça rasconde Abraham. Mais yosko beta sola nzambe. Koko na bino? Abraham. Azako ba komole? Père de la nation. Père de l'Église. Abraham. Quelle nation? Autant on la Bible dit. Kenena no. Tala wana biloba. Abraham Abraham aza père de la nation, mais quelle nation? Yon a tenu comme tu expliques là msonga na habité yo a pasteur. Nation eza oye wuti na nzoto amutu na ancestralité na ye. Eza divinité na ye, na ancestralité na ye. Awuta pa papa na ye, na mama na ye. Ba onde ba botier, ba pesier privilège ya kokoma o ya komaki. Aibisi pe papa nazo kite ndako na yo pon kola lobi na kite ndako na yo nazo kende ko se construire makambo nga bisika mosusu nzamba pesa ki permission a libérer ndako papa na ye na mama na ye Abraham aza musika na Adam musika aza musika na Seth aza musika na Enoch. Mais tout semble Adam, tout semble d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout semble Adam, d'Obosani Koko. Tout semble d'Abraham. Tout semble d'Abraham. Tout semble d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout semble d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout semble Abraham. Isaac et Jacob, vous constatez que na moni bango danger. Baba danger de. Yo le ki bango. Te nazo lo banga te. Pona ni malomozo ta. Pour mo na bango danger te. Pour Adam ko moni pe danger ta. Pour awuti pa na. Yo be Adam. Et bon yo bi Abraham. Ba comment ne be autant que dit d'Abraham de père de la foi. Il avait la foi. Et bon Adam autant. Autant quand même la monisco afghan que est-ce qu'ils en a ça positif. Ada na foi. De la foi Abraham. Azana foi aza lokuta. Abraham a lokuta. Aza lokuta ba kangai na Afrique. Na mboka na biso na Afrique. Ba kangai ale kangai ba kangi. Par le bon. Abraham. Onani. Onani nani? Sarah. D'accord. Moi c'est na yepe cousine na ye. Kangai ba kangi Abraham. Onani. Oh, ye aza cousine nanga. Aza pe moi sinayo te. Pharaon abimana moi c'est Abraham ba bomba on a religion. Yo zalaki, toi Pharaon vu abimana Marie, abimana pardonne Sarah. Oh, mais yo tela comme film rédigé te. Non ba selon Bible nanga. Bible kasi tela kama kambo wana nde na Bible ti. Tango vango to Sarah bimana na Pharaon. Pharaon aza sur la Bible bakata Pharaon aza na posa ya robima na ye nda bimina ye te ponza matindela ki Pharaon maladi. Pharaon bimana ye. Pharaon bimana Sarah. Oui. On a verset combien? Bible le Bible. Même histoire ya yi kolo Yesu. Babeta onyo so mobimba te. Histoire en coloyer sous même la Bible, ba betango mobimba. Ba miracle nyo so salaka, même la Bible ba betango mobimba. Bon ba rolo ba vérité ndenge. Ba lobi Bible lobi soki ba komaki nyo so wana.
Et ça, un livre qui contenir écriture en néon. Voilà. Mais comment pour la Bible, selon Jean, selon Matthieu, selon livre. Selon. Si vous prenez la bomba kate que comme une vérité et histoire que Sarah mtatinda ka Abraham accouché na Nagar. Non, baloba na biso. Nagar. Baloba na vérité. Si baboti Ismaël. Mais comment bomber la biso car est-ce que Sarah coucha selon yo de Sarah coucha na Pharaon. Parce que tant Sarah, tant Sarah, tant Abraham, Sarah bimindengo zo selon Sarah bimina Pharaon. Bible bombe libiso. Mais tant Sarah d'autinde la Bible bombe karawana. Ah bomba karawana. Bible bombe électricité et ça la raté na Bible. Tout ça là tout ça na ba micro. Le monde a les technologies avancées. Luka micro na Bible zaté. Bible les livre mais c'était fort à l'époque et les gens savaient que Jésus télévision à l'époque sans télévision, sans micro, sans tout, sans téléphone, mais que Jésus en Israël, Jésus a fait un miracle, c'est que comment parce qu'à l'époque il y avait même Bisopel avant le collé c'est qu'à l'époque c'était voilà c'est que tu es d'accord avec moi. Tu es d'accord avec moi qu'à l'époque, le monde des Arabes, les Arabes, parce qu'il y a un moment où on peut communiquer avec la phonie. Bien sûr. Phonie à vous et à lobby, mais les autres comment téléphone. Phonie et comment vraiment. C'est qu'il ne faut pas condamner que Bible bombe sur l'électricité, c'est Bible bombe sur que et bombe la bisote zalakati. Bombe le comment izalakati. Donc ce qu'on l'a dit, Bible, oluki électricité, t'as les akito, et ceux qui les rébichent. Bible, tinda ka okendo kozala Mario sika moko boye okendo lela ramagoda, on appelle ka Bible. Olela ke monsa kangi ngantu to banda 2 ans. On a la Bible peut ça que et comment on a Bible que pasteur a lélé, c'est vraiment ça Bible que moi si fait ça quand so toi to bala été. Ozo ça les kobo. Et bon, ce que vous au balaye, pour ça, na yo pesa et au balaye, il y a des bichos au balangate. Pesa ngamo na lia na ngaya ngo na somba ba bijou. C'est au sale kobo, pasteur au sale kobo. Oh, naza les premiers terres. Vous en dites mon sale kobo. Nga kuna kobenga ngo kobo te kobo za Bible. Nga na kobenga ngo po Yesu abikisaka mutu asala kobo. Moi si moko asala ke kobo. Yesu ndabikisi. Omoni? Tant ba yene pa Yesu lobi boye na mutu asala kobo. Bon madame, kosala ngo le société. D'accord. On a sauvé yo. On te kobo pa Yesu azane passable. Pas Yesu alinga kobo. Te Yesu mutabikisa ki lobi te Yesu alinga kobo. Lobi Yesu ndabikisi. Abikisi ne ye puis moi c'est azui a retrouver gloire na ye ya ki moi si akeni Jésus va et ne pêche plus. Nga ne lo na sentir yo benga kobo to benga komo yo sala ki bimana moi si so bala yo sala 2 bimara ensemble yo benga bobo tipena moi no benga on a un sentiment humain. Sentiment en français. Ah ouais, sentiment humain. Pour ça. Pour ça ni. Pour ça il y a cause à la bandeko. Bandeko na moi sino bandeko tadai moi so manna mbetu non. Oui, parce que ça peut pour ça cause à la na yezalaki. Yo sale kobo na et to ba son kan kobo. Nyonso ikari kobo ta. Mais Bible peut que c'est kobo. Sur David l'homme selon le cœur de Dieu a sale kobo. Na maman na roi Salomon. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, je sais pas quoi sur moi ce que tu beta le solo. Abimina mibali mais bakangi ba yene pa Yesu pas limbisine. Toi pour on est le bar que o sala les somme te ba maman so libanga. Toi ndima ke yo no sabongo. Biso nyonso ba to masu. Biso nyonso ba demukalinga. Demukalinga ya kobo. Biso nyonso ba demukalinga. Ya bimanga na basi bongo obali ete na normal pour na ba pasteur c'est ça.
nazoloba pona ba pasteur mosusu te. Pasteur na pasteur. Pona bilo bataba lo pipi. Comment déconner? T'es ce que tu as bino. Dio mela lo pipi hein? Tenga melango te. Ah c'est comme mela lo pipi. Tena melango na tobana botama. Et mon point ni jouer ça pena yano. Iso munanga pena yano no mela lo pipi na yebengu kute so. Dio mela skoni. Ka cigarette pas. Moi mes avis nanga. La fille on meilleur dans les réseaux sociaux. Non, les manquements de respect et à l'arabien qui les kinanga. Mais tant qu'on est dans les réseaux sociaux. Là je fais mon travail, là il y a pas de leki, là je fais mon travail en tant que journaliste. Et là je te permets pas. Un monde journalistique, il est karaté, là je fais mon travail. Question de la rue, je suis libre à vous poser. La question quand on a balaba te poser on a TV. Ah bon, question de la rue. Question de la rue. Lopipi. Tant on dit que la cigarette, c'est que ça dans ma tête. Pour tout ça préférer mais la diamba que la cigarette. Non quand tout mabina préférer mais la cigarette, diamba que cigarette. Diamba c'est naturel, cigarette ba salon pas mais ba salon ba ba produit chimique. Bibi ça ba poumon. To ka bon. To préférer ba no poumon. Ah. Bon, petite sœur, et l'on a eu bisayo. Soki oyambi ndekona. Est-ce que tu comprends que s'il n'y a pas de famille, là, je fais mon travail? Je pose des questions sur le pasteur. Tu représentes, le pasteur et bien, pour bien, on va prendre le pasteur, le pasteur a malade, le pasteur malam neti nani tangana le pasteur mo malam baze belé megano moko babiso baza banda botama melano le bana tro moko baze belé so o tangana ya boso na yoka nani pasteur moko o megano moko baze belé neti nani bala tellement belé ba mela cigarette OK bible zo ebisa biso ebele oyo zo tato la nde ba koya na kombo na ye ba hypocrite. C'est les chrétiens, vous êtes des hypocrites. Ozomona na Bible lobby, yozo lo bebele, ya sens c'est en sur olinga o chamutu moko boye, ayebana na note, ana succès ayebana te. Bon, ils ont besoin de succès dans ça la nzambe la bolimo. Ah, c'est la bolimo. Oyo ka te yezo ana succès. Yezo ana succès. C'est que ça, yezo ana succès YouTube, tu as un succès par rapport à la parole. Yo bet un succès à Bible, il y a succès à YouTube. C'est différent avec notre Jésus-Christ. Et oui, je fais hier YouTube karaté. Yewapi. Même namino kwa batu. Kasi parce que on a CD, on a sur une cassette, on a YouTube. Mais ce que notre nzambe la biso abi je suis hier aujourd'hui éternellement. Azala va WhatsApp, azala va CD, ava 33 tours, ava bafle, ava nyonso. Tant qu'on dit bien que les choses ont raté, la Bible le ban ezala té. Mais Jésus-Christ ça sala ba campagne, ba tonde belé. Ba pesa message ndeni na monoko. Yo ba pesa un message na nini? Kaka na monoko. Kaka ye muta sala message na monoko ye Jésus-Christ. Kaka ye muta sala message na monoko. Message uta kawapi na monoko. Oza pas na Jésus-Christ. Oh, na uzana problème ne po na nini ndeko na ngai ye motema. Prophète Isa. D'accord. Ye Jésus-Christ, nga prophète Isa. Donc biso mbale tout ça bandeko ka. Jean chapitre 20 verset 17. Jean chapitre 20 verset 17. Et le bique yé Yesu nzambe na yi pe nzambe na ngai. Nzambe na ngai pe nzambe na yi. Mo bana ngo bosali bomoko. Wana esina loba ouais. Ata mona mama na papa na yo. Yom to landa ina sima. D'accord. OK. Tu retenir les pasteurs terminateurs. Tu retenir que Nzamba za munene et pas za bolingo. Batuna mokili o bayaki côté ya parole de Dieu. Ba comment côté ya parole de Dieu à faveur na bango moko, pe ya mabumu na bango. Mais ya vrai amour te. D'accord. Photos à la randa de vrai amour. Vrai amour eza ya ko déstabiliser moninga te. Vrai amour eza ya ko aimer plutôt moninga pe ya ko soutenir ye. Alors na bengi bana Paris nyonso na bengi bana Paris nyonso le 14 décembre donc naza invité
il y a Félix Oisé quoi. Ne pas se passer au pesa bangota qui to ko kasango malamu na ebite le meilleur salon en kati ya scène de Oyo kasango malamu. c'est là Malembe Pasteur Terminator. Malembe to ke molo le meilleur salon en kati. Yo le be kati émission. Kati na mtena beto so komi presque na suka to komi presque. Ah, presque na suka. Le meilleur salon na scène de Denis. Olingi to le bela Félix Oisé quoi. Bela na tozo ya, c'est là mon na mituna na ngai. Tu es mon invité, ne nous en faites pas. Voilà le meilleur salon à 4 scène de nuit 35 rue boulevard Anaton hein, donc soko yo bakalo suki maquillage tu seras jamais déçu salon FM hein, toi boulevard Anaton 35 scène de nuit porte de Paris à dessus te soko yo kotuni kara image pro de skiza la rotuni kara au mon salon FM on a côté dans 4 ba salon maquillage soin de visage ba osala yo nyonso olingi yo mesh suki comme vraiment tolingana ndenge kit basuka mikemike kitoko ko plaquer bien manzaka nyonso kolinga tu seras jamais décès na FM awa et pas epi misamo voilà pas Terminator. Le 14 octobre ça bat na concert à Oisé quoi. Ba créé ba ozala monoko no bimisi la bango ki boya to kumisa nzambe. Boya to kumisa nzambe. To adorer tout le monde appelle boye. Tout le monde appelle boye pasteur ndeko nanga o nazo pesa pe respect. J'ai beaucoup de respect envers ses papas. Papa Mbiye. Ah allez mon. Ya ki batu alobi na batu Lola. Siko ndenge biso to yokela to. Wa ba na porte Mbiye to ale moloto. Ah, na zoka ba on balé. D'accord. Ba yebse ba nzambe Lola nzambe. Maintenant ba kufi ba on mi balé surprise kapanga la ransom. Na regretta ndenge. Surprise kapanga la ransom. Ba zalan terrain na planète Terre. Ah, m'enlèvement le samedi ça? Ngana yebara ki ne bati la Lola ngoya ogangela ba ba homme de Dieu. Moi c'est non ngana yebela ki donso daichu. Non ils ala pena non ba corps na ngwe pumbwe. Ah, donc les liés à mataka na likolo. Mais li était à mataka David à mataka te. Donc à mataka. David à mataka. Et donc à mataka. David à mataka. Maman basuka la terre va David. Benjamin à mataka. Bon c'est la fin du monde, bon c'est l'enlèvement, bon c'est le jugement. Ya ngona kasina zolo banote. Mais faut te absolument que lo les existe yo linga ngo. Bango mo bazote ya makambo ekokuta bango moko. D'accord. Ba okanga bango moko. Non ba bezo kende na ba cimetière. Balobi yeso yo kopesa biso bomoyi. Bomoyi aussi la raté. Wana fremete. Yesu apesinga momoyi kosila kate. Otala boye yeso lo o ba vérifier bolukuta mona bo cimetière. Oh yesu apesa yo bomoyi ici la raté. Yandeni ni bomoyi ici la raté. OK cimetière. On a donc ba trouble mo jo salama na mokili. To banze mo ba imbango so te bo moiza raté bo moye eternité za raté. Oh kasi bo. Mais c'est un jour au sait quoi za na bo moye. Un jour wa be un jour ngo yo so mona mutase quoi. Fin du monde za raté pona. To kende o la yo enlève mais la pona enlève mais até. Oh. Ka l'exangat. L'exanga. Nami ka pona yo ba exception na apocalypse y aura bo na so que ça le kuta. Oh. Kalukuta. Apocalypse c'est quoi ça biso? Monta comme apocalypse monta liboma. Monta liboma yora ba voix. Monta liboma ayora ba voix zolobelaye. J'ai entendu une voix soit discernable voix ana. Yo soko aux journaliste professionnel, bimi saka voix mokwawa. Nani réalisateur à ça grâce à bimisa ta voix Brahma oyo kamotin tamta comme apocalypse ça des boma kasi muto les boma yo ba voix comment il Jean ça des boma muto les boma ayo ba voix so OK ko lobana un psychiatre na yo ba voix ba komono muto libo ya liboma. Toi, Jean et Bible, ça monte à Liboma. Jean monte à Liboma. D'accord. Pas comment Marambo ça manine. Pourquoi au Bengil Boma ça base de quoi? Vous comprenez qui yo mo ça base de quoi? Parce que ayo kakaba voix. Ce qui monte ayo kakaba voix. Aza monte à Liboma. D'accord.
soka okoyebisa un psychiatre na yokaka bavoix bakokango mutu ya liboma Jean mutu ya liboma akufa na ye Adam akufa Ève mwasi ne yakufa nani mwana na bango Caïn akufa Abel akufa Seth akufa bana na bango bakufa oyo bango pe babotaki bakomba koko bakufa Bible eza livre ya batu bakufa Jean pe ona otobelela mutu liboma akufa yo po okufa nga pe na okufa ok suko wapi non ke suko wapi nga na yebi de sana Bible lobi que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nga na kozonga pa kolona nga kono nani Lukombo. Gracias. Kono mna Lukombo. Azala wapi Lukombo? Azala wapi na set azalaka partout. Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Comment on est Lukombo? Partout. Azam te koloni parti et partout. Am te koloni Lukombo. 7e ciel. Toyo ke pa Lukombo. Nga no ke pa. So kufio ke na sama belete. Bakono na pantente. Nzoto bakundi na pantin. Mais mon lit mon comme mes nzoto te et Jésus pate yarango que ce qui est né de la chair. Excusez-moi. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. D'accord. Esprit et aucun de bisika mususu. OK. Yemo ko payer zo tangwa c'est quoi ka ba ba mande ko yebe li susuté. Même ba discipliné ba yeba raté que yezo c'est quoi. À part Pierre mutata tolango na acte des apôtres. Tant yezo c'est quoi ka ba discipliné ba tikala ko yeba yesu te a changera. A comment ande mususu. D'accord. Ba zone di maté que yi. Jésus. C'est ça la Bible. Bible ba tu kufa. Bible ba comment ba kufa. Ba kufa ba koma. D'accord. Voilà. Bible les a livré ya batou ba. Ce qu'on livre ne ça ba tu ba moyo yebi. Oh ya batou ba na bon. Oh, mon gars na écrivain. Tandis que ça selon Jean, selon autant la ba écrivain ya ba journal. Ba écrivain ba journal ba. Pasteur te meto comme na soka grâce c'est l'ébiso. Et total la rasco selon Luc, selon Jean, selon Pierre pour na que tout ça la mabe pour ba kufa. Na condamné mutu te. Mutu na mutu akutanga. Oyeba obanda kotanga ngoka. Oso continuer kotanga ngo. Oko continuer kotanga ngo petit camp. Ata po ngo continue oko kufa parce que il y a un temps de vie et un temps de la mort. Oko kufa orotika mokili. D'accord. Merci pasteur Terminator, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Voilà, je dis merci à tout le monde. Si vous avez aimé cette émission, les commentaires sont libres. Discutez, expliquez, commentez, vous ne serez jamais déçus. C'est comme les dissertations. Pasteur Terminator Mambalobi est engagé que Pasteur Terminator. Siko otikinga ngana zalaki na posana lobela makambu ya concert que je suis invité par Félix Oazé quoi. Naza invité et pas ya grand frère Félix Oazé quoi avec honneur. OK ça. Parce que na kende ki concert a Redi. OK na ki pa Redi. Na concert a Redi. On l'a fait kitoko obina nene. Na kende ki na concert a Redi, j'étais bien reçu par bandeko bayaki. Là ça no lunette non, obi mo le roi bata vivre kala, là ça no lunette. Donc batu ba c'est Yves Saint Laurent makasi. Batu bayaki belé donc pasteur Terminator où j'avais eu l'accueil chaleureux. Il y a ba Congolais. Merci à tous les Congomans. Merci na ba Congolais nyonso na affection bopé sanga. Je me suis senti vraiment aimé. Non, nazana lingami pa bandeko ba Congolais. Le 14 décembre, nazana vie Félix Oazé quoi na arena. Donc naza invité kuna na bengsi ba fan. OK ça dit. Na kende koyemba. Oyemba nzembo interpréter nzembo na ngai ya bakangaka satana basinga. Ah OK. Yemba no mumkion. Bakangaka satana basinga ezalaka dimanche passé dimanche lelonga na kamwe baeli susu na basinga kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé
bakangaka satana basinga ezalaka dimanche passé dimanche nelonga na kamwe baye lisusu na basinga kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé omoni donc bita eloko oyo na ya Félix choisir quoi bouye belé bazele oui belé baser il y a partout dans le monde vous fout à billet Bouya, tout ces là la musique il y a Monstre d'amour, Félix Oisé quoi. Merci. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Terminator. Wow. C'est facile, vraiment. Merci à toi, merci à Désola, mon agence privée, Mardi 31, Victoire 57, je te salue, Désola, hors du Paris 20e, de bon retour au pays. Simbelanga 20e, la Maboko Paris. Pourquoi pas aussi, lui c'est qui? Grand maître restera grand maître. Soyez grand maître à Batemboke, Batanga Kobimira Rassomo. Lui c'est choisi, Matata en céleste, respect à toi. Il y a Jojo Ngonda, il m'a la taille avantageuse, Papa Nanta Kelvin Ngonda. Mon frère, je te salue, là tu ne suis quelque part. Il y a eu le charismatique, mon frère Jojo Ngonda. Merci à l'homme idéal, doté mascotte des bons séjours au Congo. Saladin, tenait des titres, Pesa Makamto, Pesa Makambo, Bilambe, Saharabien, Kwanzamba, Bilamba. Merci à Oudi Moucheni. Merci à tous les vos vrais. Merci à la même ministre Mbatus Pepe Lambetoro, Papika Mbele Boss, Bonisanga Blanc. Kabanga et tout le Vive à la musique à rendez-vous le 22 décembre na Madeleine na Katia Belgique avec les anciens de Vive à la musique comme Pati Patiko, Biscuit les Okolé, Joe Le Noir et Keke, les artistes et comédiens Borzalawana, Pierron Domba, c'est mon pote. Bientôt on sera ensemble, on va célébrer ensemble avec toi. Merci aussi à tout le monde et les Warriors, consommons vos billets, l'artiste Fali Popa, Adjali déjà na Mikili à Poto, rendez-vous le 22, rendez-vous à plusieurs le 14, il y a plusieurs rendez-vous avec l'artiste Bana Lille, Bana Marseille, Bana Nantes. Lydia Kanko va se voir bientôt la Lydia Kanko Yoyebi Nadan Jean-Pierre respect à toi Midayango je te salue Bana Motepela tout de vrai. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à Gracia Cassité à la caméra, merci Pasteur Terminator, merci à tout le monde, joyeux anniversaire à Aristote Botella, à nous revoir prochainement à la réalisation. Merci beaucoup, bye bye.